Salini tufi, salini Johnny tufi, salini Johnny tufi. Makila bololo bozala ki omela, bandoko bayebi. Donc bakangi biso 3 jours, tout amola te, tout bimate, tout salate. Kola Koko Biden, kola Avo Biden. Boko zonga mutu likolo. Soki botika ina mutu na se mensonge boko mela mai. Boko mela mai. Boko mela mai. Eko s'arrêter. Eko s'arrêter. Eko s'arrêter. Makambo yo. Kino boko tosa. Kino boko tosa. Kino boko tosa. Mama Congo. Botinda ba ye basali na bino. Botinda ba discipline na bino ba disciple. Nazali awa. Nazali awa. Na veni botinda ki bato na bino ba kosomba lopango po batonga eglise tufi. Po bokanga kabaindo. Ngai nazali na koya bino. Nazali na klotira lopango te po nazala motbezo bomona mutaka na ngai. Bomona mutaka na ngai. Bozo botutu ya moindo. Bokota na molili ya malamu ya moindo. Tokanga weza malamu te ya bino. Donald Trump. Tala mutu na yo. Tala ndeko na yo. Makambo yo kosala bakoko pe bakokololo na biso. Bolongoli bokoko bosalisi ba hôpital. Batu ya courant. Bandeko. Bolimbisa. Bolimbisa. Tozana molimo tozana nzoto. Tozokoba. Soki moto nde mtasala ki yo robo. Ya nyonso oyo zanango. Moyindo mutasala yango. Ozaka ngango na moyindo. Tokoloba mingi te. Na moyindo po bat bayo kasomo te. Boyo kosala nini? Bozo wela nini na ba kinois o ba iba o ba mbengi chinois. Bino kutu boze loko te. Boze loko te. Bino. Boze loko te. Boze loko te. 001. Oh, bobeti 244. Oh, 244, 2 plus 4 égale à 6. Mutuna se. Après, ezalaka mutuna sete. Pues il passe à voix bobengi 9. Oh, ezali samba diza 6. Oh, biso ba Congo, to bengi voix. Ezala nango malamu. Ezalaka malamu kino lelo. Bino bozu yango. Po bobebi se loko. Oh, ezali ya malamu. Bocheko bebe mama bele bokomisango mabe boche kosi bokomisango kosi boche moyi o ezali bon moyi bokomisi moyibi nyonso ya biso bosali yango nini. Et Joe Biden est arrivé cette nuit. Vous vous rappelez, hier on parlait de chasse au trésor. Oui. Eh ben, on va parler de chasse au trésor géopolitique, parce qu'en fait c'est vraiment ça. C'est l'économie des 20-30 prochaines années se décidera à partir de ces minéraux stratégiques qui se trouvent au Congo. Donc, chasse au trésor géopolitique, oui, trésor, ezali mwana, les bana bazali pamboli, et utaka, et pas nzambe. Donc, bazali wolo, bana bazawana. Donc, ezali kodi ya bazoluka, géopolitique, G, y a pro, politique, donc comme G des pros. Donc, il y a des professionnels, il y a bango ba utisko libanda ba eko jouer dame na bango et pas il y a 001 égale à 1. 244 égale à 1. Ba ville mususu na Indiana so bobeti Angola. Bo monango. Nyonso ezalaki biso bo changer ba kombo. Ndenge bo changer. Mai ezabo moi. Vino Congo ezabo moi. Boche yango RDC tufi to fini yango ongonga Congo ya Congo oya mema bino na mu Congo. Tufi na bino papa Roma. Tufi na bino makon tufi tala lelo yo kendo tuna mwana no makon Joe Biden tufi oko mekanini boko mekanini bino nyonso awa boko kangama zana nganzi boyebi nganzi eza nini nganzi kaka nzinga kaka mafuta kaka makeba kaka kimpavita makila na bango makila ndeko na ngai ozotala nga toza bomoko tata bomoko
mama bomoko yaya zongela kiboyo zala kasa kasa saka saka kasa kasa saka saka bango moko balobi la nature même nous enseigne. Ce qui dit wanam kutaipsib la nature nous enseigne. Ape maki na 7e jour eza saba. Bana bakoko nanko ya bakoko bako panza pe bako yoka ngo poyo nanu yutufi oyoka kabiso komisa maloba oyo nazoloba Joe Biden tufi yoka siki tufi wana ezaka kapona makon tufi dodo kolo eza makama bayindo kuna na États-Unis bambote mingi bozwa bambote na bino na oloba kaka yo Joe Biden tufi Angola oyo nga nakendaki Angola nasali une semaine après 3500 ba-américain boyokaki yango te bandeko bayaki ozalaki wapi ntango ozalaki président po oya na Angola ovandisa batu 3 jours basala te bakoko pe bakokololo bazala kuno bamisukutu bakenda ba hôpital te bamisusu bazala interne na ba hôpital bakufa likolo na yo nani ezala na batu atangane na zaboye nakende place moko bayebisa ngai province moko esala te na kosepela te na kolinga te bino bozo banani yo robo na nzela na bino bako kokolobela ka bandeko na biso na biso bako doki batu ba yoka na te likolo na bino yo robo moko ye ovandisa na Angola 3 jours po yo nani po futi bango po sala kana simanda kuno za la machine oyo ya dollar ya bilonga bakoko pe bakokololo na yo aloye na bapape bacha ba couleur tala bako ebisa ngai teke yo tozo déjà indépendance physique etikali indépendance spirituelle nana ebisa kabine bandaka na physique comme na spiritualité nani ebandaka na zoba liboso mayele sime ebandaka na zéro ebandaka na maki elati nzoto ale mwana bimi boni boye yango 6 elata 0 yango 9 elata 0 po mwana bimaka mutu na 16 tango baboti mwana zaka mutu na se chiffre 6 ozoyoka après batie chiffre 9 batie mutu likolo 243 Kongo eza bisika biso Kongo eza bisika biso yo nani Joe Biden tufi oye na mboka na biso bolingi susu bozongisa bana bakoko ekosimba te nazala na nzoto to nazala na nzoto yo te bokende likolo bokita na se bokena loboka mwasi to mobala na loboka mobali boko suka kaka na nkata nyonso bozo sala ekosimba te eza tango bayindo Kongo eza mokili mobimba eza na batu eza na kombo bapesa bamboka songolo pakala Afrique du tufi Afrique du tufi eza Congo Zulu esika kaka Zulu obina botie CH comment chaque Zulu ndenge bozwa CH botia Chine eza Kinois boyiba nyonso ya biso biso ba oyo to banda kuna mais nyonso ezalaki Congo na sima nango Angola mais ezalaki Congo bozwi bopeti kisi bozwi oyo ya biso bokorompre bango botio bango mutu na se tosusi tokomi bakoto oyo Congo Katiopa na Congo Kisasa ale bozo kolanda kaka ko continuer tala bokomona mopepe bokoleka na pongi zamba pungu tulenda kola kisabino eza mabele ya bayindo ngonga bayinde so sala joga baitufi ozane loko moko te bakulu bayebaki yango tata tabala bakulu bayebaki tata vemba bakulu bayebaki bayebaki kezalaki ngonga te oyo esengelaki nazala na Angola pona bande kosala ba démarche nazala kuna olingaki bokomona mutakala ya koba zalaka na ndako na ye melunga komona mutakala na ye soko moni mutakala na ye eza po ganga polia olia bilonto bolingi nzoto ya Yesu makila ya Yesu ba pratique nini bokomisela batu Afrique du tufi Afrique du Sud tufi et développa botala ndenge bokotimisa bandeko na ngai boyela bango ezali nzoto na bango
bobongola mai vino bomoi o ezali bomoi mai eza bomoi bobongola yango vino bolangwisi bango bobongela yango makila babandi kokufa bazolinga bandeko na bango te kozanga koyeba ezali wa ndambu bobomi bango na molimo baza na nzoto bazobunda na bango eza bino bato bazo ba Afrique d'ici les développeurs eleki mboka boy eleki mboka songolo salaire combien bandeko na ngai ya Congo Zulu bazwaka salaire combien boye na Angola bokomi kobongisa ba aéroport kulikolo ba papier batia ba couleur eza agent na bino pour contrôler monde monde en envers des monts bokoma fin du monde bino moko boyeba pourquoi boye lisusu kosala nini boye lisusu bokosala eloko moko te bokosala eloko moko te boko yuguzura bokosala bara tufi na yo Joe Biden tufi na yo na lobi na yo tufi na yo tunyata yo oze eloko te banda lelo tu libule zanga suka botala ndenge ya biso bolendo na bino kaka na ba oya bino na kokangaka bango na ko maltraitaka bango bandeko na bino ba yini bino likolola ba wana bino ba mikolo mobimba bofungola misu bomona bokomona nzoto na bino liezwa nyonso kasi na sima nzoto na bino bozota na boyebi ndenge basala kabino bakosala pe nzoto no bongo toboyi yango balia nzoto na yo bamela menga na yo yango zomona ngwe sengo me yeba tokufaka to tokendaka tango nyonso yoko baka tango nyonso kosela bango yo nani Joe Biden oye na Angola yeba ngo bakoko batele misingai na lobela yo maye ninga na kapamba te biso toza mai toza mabele toza moto toza mopepe yo Joe Biden se lokote okosamu akomona nguba kododa tufina bino papa Roma tufina bino Macron tufi botika bana na biso botika baoya biso botika mabele na biso donc bakangi biso 3 jours totambola te tobima te tosala te kola koko Biden kola avo Biden mutuke tambola te ba pauvre yo kama kolonde tozotambola nzambe mama asoko meki fimbu 6h36. Good morning François, l'actualité à l'étranger, États-Unis, Chine. Alors c'est la bataille des minerais rares. L'Afrique qui est évidemment une terre riche à tout point de vue. Kokoko nako talisa bino nangoya bakoko pe bakokololo na biso o ezali maloba bazoloba na kodia o bango babengi code alobi 6h36 donc ezali 6 me baluka 9 par rapport pe ya Kodia, ya code bazo tcha likolo kuna na komi 6 na pembe 9 na vert eza par rapport ya bayebi ki makamyo sezongi na biso baindo yango alobaki sikoyo okomona bakomi 37 donc 37 wana soki obeti numérologie nyonso okomona ebimisi lokola lobite eza siko po beta nyonso ebimisi 7 donc Nathalie Sabino 7 eza na PV ya maman et au Michael Jackson ndo kotambola nango ya population donc race mère donc bazongi siko epai ya biso ba maman donc voilà berceau de l'humanité pour la bataille ya ba mineur ezali oyo ndenge Nathalie Sabino Notre-Dame église na bango donc bazwa bino lokola ba dame donc disons lokola ba pion donc mabele à Congo et komi nango batu na bango bakoma lokola ba pion ba jouaka dame parce que voilà bon mon un peu église na bango ba tia yango coloration ya pembe mwindo donc lokola dame et puis baza pe belé ba pesaka bango ba condition na ba chanson na bango ba tia ba biloko wana ou eza na église à Notre-Dame donc boye bake bo batela ba mineur na bino bana na bino na ngonga oyo pe okomona na kati ya bataille yango c'est rare neza code eza rare donc ba pion yango ezali ba traître donc ba oyo bango ba bengi ba présent oyo biso tozana oyo ya biso toyebi ke baza ba konzi oyo balingaka biso donc bazwi bango lokola ba rande Nathalie Sabino filme ya
Tom et Jerry, donc nia upe azaka na ndaku puku pazaka na ndaku même puku ayibaka soki ayibi nia kolande po lengela ndaku ya kokima libande pa ya mbwa ezali Macron tufi ezali pa paroma tufi eza Joe Biden tufi donc mbwa wana libanda zaika kolengela kobatela mpuku donc mpuku comme traître donc bayindo oyo bazali contre bayindo donc yangonde bazali ba piona bango na donc kumba oyo ya Notre-Dame de n'explica bino komboana pona koluka ba minere nzoto ya Yesu makile ya Yesu bo lengela bana bino me bo bangate po ezangonga na bino makila bololo ngo bon bino moko boyoki Afrique terre riche eza impossible o banzale ti bango balobi bozana matoi boyoka ezali que riche comme ride parce que na talisa bino kodia c'est H et Komaka 11 donc 3 isa C troisième lettre H isa huitième lettre so tu plus et que ça là 11 donc 1 plus 1 égale à 2 parce que isa code dans le langue mususu au D il y a au D il y a nombre T parce que au D il y a lettre et que ça la ride donc baebi que terre oyo ezali il y a bango donc ya bango ba yeko beta dame na bango comme ba pion ou isa ba traître na bango donc par rapport à quoi pour sosola oromona ke ba lobaka Afrique eza continent pauvre donc Nathalie Sabino pauvre ndenge batangi Sabino ezali mensonge donc pauvre comme pauvre ba bibino boza race mère donc bison des berceaux de l'humanité to bota bango donc ndenge na Sabino ba lobaka na bango fumée préjudiciable à la santé mais bozo komela kaka bozo fumé donc ba bengi mino pauvre bino bozo kolela mais Nathalie Sabino pe na pesa mais Nathalie Sabino na pesa bino pe par exemple mutu ke somba mi moins cher kuna mais écoutez comme cher par rapport au nding bozo mona cher ndeza ba toi bozui tout consorti donc voilà ezali moi kodia bososola par rapport ya mamna zoloba oyo bango balobi donc boza batita ina biso sengeli luzitu esengeli luzitu là la colère isabonte ezali biso mengonga ifone ngonga ifina mene tango ekoki bokomona bokolapa baza ba reflet de père te le père des orphelins le mari de veuve te moyina zana tata zana maman azali te on a du père et du fils te azana tata zana maman maman bomoko tata bomoko biso yeyo motambu nakoya bino Joe Biden tufi ozalaki wapi ozufi mo mukolo et pas Donald Trump après komi bisala sala bosali aéroport wana na ba papa batia ba couleur na bazana bino peut contrôler le monde des mots ezali atango suka bozui bokitisi ba salaire na Angola bozoni yokola Angola kale ezalaki Congo awa titsasa nde ezokende koteka biloko kuna lelo komi poko na bino bozokende kuna soki kaka bisika bonyati lokola fruit du sud bokomi singa ya bino bayindo banyokwama bino nde bokoma so banani Angola biloko ko utangole ko moteka mapo bango balia mais biso toza batu moko bokozonga te bino bokokanga mawa bokosambwa na mabele oyo bokoleka na ba diarrhée na ba division ya bino oyo boyaki pona ko diviser na ba epe na bino oboye na DP ko tuba ka ba oyo biso na tonga na sima DP balusa na sima bobebi so ezali banzoto ya bae ya solo likolo bomelisi bango nzoto ya Yesu makila ya Yesu bokanisi nini likamno sezaka na suka bino mo boyebi suka na bino soki bolingi boke na bango mais nzamba pungu tulenda kongo monganiza komanza pa mungu baba bakanga kamo pepete ebale luka kanzela na yango maye luka kanzela na yango bokuta mabele bokuta moto mwindu bokuta mabele bomela yango bakoko na biso bamelisa bino yo tufe Joe Biden yo nani na Angola wana robo oyo
oyo ozali kutu nyama te, oyo ozali nzete te, ozali mutu te, basali yo na mayele oyo ya biso, na biloko ya biso inga, na courant oyo ya biso, oya kolengisa ba oyo ya biso. Likolo ya nzoto ya Yesu, makila ya Yesu. Fe na bino eso kende malamu te, tuna mako tufi. Na parti États-Unis tozoloba 0-0 le monde en affaire. Rachetez le temps. Ngonga yangoyo. Bapesi bino, babombeli bino te. Trop poza na nzela tata kompi. Soto balusi mutu na yo na se kosambwa. Makambo basala bisa sana kozala bosolo epai na yo. O ezangonga malamu. Ezangonga malamu. Ezangonga malamu. Ngonga mama Kongo. Ngonga bayindo. Yo nani? Joba itufi yo nani? Okomi homme d'affaires. O batu bazo tu na ngai. Ke mama Kongo. Ndenge nini mutu wana? Azali mutu ba virus, mutu ba ordinateur, mutu maneti. Bill Gates tufi. Ndenge nini nakota makambu ya ba mangwele. Bakomisa bino ordinateur na bango. Baba na kokota bino ba virus. Baba na kokota bino ba venin. Ba reptile moko boye ya pamba. Oyo bazanga nguya bazoka nguya na nzela bayindo. Là la colère riche a monté bino bo commission yango trop bon trop couillon. Ya yanzete ba matelaka. Yango ba kitelaka nde konanga moyindo. Ko banga te. Oyo balonaka. Yango ba bukaka. Olingi basala yo te ko sala moninga te tango ifone tango fina mene. Au développement c'est la biloko bozomo na te artificiel. Et c'est la ba illusion te koleka. Maye ko panza yango. Mo pepe ko panza yango. Moto ko panza yango. Mabele ko panza yango. Komela. Maye komela. Moto komela. Mo pepe komela nyonso. Joe Biden. Tout fina yo. Tout fina yo. Tout fina yo. Tout nyata yo. Tout nyata yo. Tout nyata yo. Keba lisusu. Ozami mo sapi boye deja. Ozami mo sapi boye deja. Ozami mo sapi boye deja. Mwano yo bankoko pe bakokorolo balakisi mo sapi. Suka. Ngingo boko sambwa boko mona nguba boko doda. Oeza mabele ya mama Kongo. Oeza mabele ya mama Kongo. Kongo eza mokili mobimba. 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 Eza mabele ya mama Kongo. Bomeli ba miliki. Bosengi matondo te. Boko sambwa. Boko mona nguba boko doda.
nyonso eza biso boye lisusu bosala nini diama ezali nzoto oyo bokomisa yango matrice na monoko na bino ya mama etakataka bisika biso boye kozwa yango na mabele ya Congo moto nyonso oyo ya mama na kamfufu diama wana eza susu na valeur te po diama nde ezali mama bolongwe wana bokomi na kolton wana na nzoto ya bato komi bare nyonso bayindekei bokosambwa nzete bamatelaka yango bakitelaka lelo bokomi nini bolingi bosala nzela nini yaya mabele deja etomboki yaya boza na kati wana combien de fois oyo bino bozo makila na ngai jusqu'à ce que na bande ko filmer na lembi bino bato malamu te tangu ifina mene ngonga malamu yo nakokanga yo lingi yo zala malamu kasi bamusu bazala malamu te po yo nyani nzete bamatelaka yango bakitelaka oyo balonaka yango babukaka lingi basala yo tokosala pe moninga te yo nani Joe Biden tufi na yo nyonso boyaki kosala boye 3000 et quelques na bato nini bosali combien de temps na biblio ya nini ya kolia nini obotaki na bato ya kolia nini boye kota na bato po bokoma na Angola 3500 na Benin na Côte d'Ivoire na Congo a boloba o ezali te nombre effectif boloba te pona nini tufi na bino français tufi bokozonga mutu likolo soki botikali na mutu na se mensonge bokomela mai ekosarete te makambo yo kino bokotosa mama Congo botinda baye basali na bino botinda ba discipline na bino ba disciple nazali awa na veni botinda ki bato na bino bakosomba lopango po batonga eglise tufi po bokanga kabaindo ngai nazali na koya bino nazali na klotira lopango te po nazala mobezo bomona mutaka na ngai bozwa botutu ya moyindo bokota na molili ya malamu ya moyindo tokanga weza malamu te ya bino Donald Trump tala mutu na yo tala ndeko na yo makambo yo kosala bakoko pe bakokololo na biso bolongoli bokoko bosalisi ba hôpital batu ya courant bandeko bolimbisa tozana molimo tozana nzoto tozokoba soki moto nde mutasalaki yo robo ya nyonso oyo zanango moyindo mutasala yango ozwaka ngo na moyindo tokoloba mingi te na moyindo po bat bayoka somo te boyoko sala nini bozowela nini na ba kinois o bayiba o ba mbengi chinois bino kutu boze loko te bino boze loko te 001 oh bobeti 244 oh 244 2 plus 4 égale à 6 mutu na se après ezalaka mutu na se te po ezali lipasa ya voix bobengi 9 oh ezali samba diza 6 oh biso ba Congo to bengi voix ezala nango malamu ezalaka malamu kino lelo bino bozwi yango po bobebisa eloko o ezali ya malamu bocheko bebe mama bele bokomisango mabe boche kosi bokomisango kosi boche moyi o ezali bo moyi bokomisi moyibi nyonso ya biso bosali yango nini yaya boyebi ngongo yo bozolinga bokende nde na ba traître
Bino bozo yokate. Bino bozo yokate. Bino bozo yokate. Tangu ifwene. Tangu ifina mene. Bokoba. Bokoba koseka ngai. Bokoba koseka ngai. Boza komiseka. Boza komiseka maloba ya mama na ngala ndaku. Maloba na yoka yango. Epande kona ngai. Moko asalaka wezali. Bosekisami. Obino bobengi théâtre tufi. Bokoti sango distraction. Bao ya biso bazo komiye bate. Bandeko. Tozo pusana. Tozo pusana. Tozo pusana. Kasi ezali maloba na biso. Tozali mbote na biso. Tozali biso nyonso. Yojo ba itufi. Boye ko sala nini. Boye ko sala nini awa. Boye ko vanda te. Biso moko azwa visa. Bobo yaka. Eza mokili na biso. Kongo ya moi na Kongo ya malili. Kasi bino. Boye 3000 et quelques. Yambo tongo na kokisi une semaine Angola. Boya ki ko préparer nde. Bosala oyo ba pape ba tia ba kula na sima weza bilongi ya bakoko na bino papa Roma tufi. Ya bakoko na bino Maria tufi. Po bosomba eza la genre na bino batongela bino. Yaya, do se futa makanase. Bazo tongela bino teza mabele na biso. Pilita, le bakoko na ngatona. Pilita. Ikudye kubokela mutuko. Ikutuma sandala wiza. Ikudye kubokela mutuko. Ikutuma sandala wiza. Bozozwa, bozoiba, bozobenga mutute. Boyibi mayele na biso bolakisi mutute. Bozi bopesi bango nzoto ya Yesu makila ya Yesu. Bopesi bango di blabla wezali Bible. Mena tango akotinda, bozotinda bango, bosala boye. Bandeko na bino 3 jours. 3 jours babimate. Yo robo oyo oza kutata na pe mate. Oza nyama te, oza nzete te, oza mutute. Yo akokonza biso, yo nani yo? Koza kusirkui yo, tozo pusana yo. Kusirkui ezali. Loba ezangai te. Loba ndeko na nga mibenga ka yete. Soki alobaka pe ngai. Soki moninga, o moninga. Ngaye yo. Yongaye. Mbote na biso. Bakoko na biso basangisaki biso. Bino. Bakitani na biso. Elongo na batretre. Boye kosala nini. Chemin de tout fille. Bobo sala nini. Et Joe Biden est arrivé cette nuit. Vous vous rappelez, hier, on parlait de chasse au trésor? Oui. Eh ben, on va parler de chasse au trésor géopolitique. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est l'économie des 20-30 prochaines années se décidera à partir de ces minéraux stratégiques qui se trouvent au Congo. Et l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden arrive en Angola, est arrivé hier soir, c'est précisément pour signer et continuer à investir dans un chemin de fer qui part de la côte angolaise et qui va jusqu'au cœur, jusqu'au Kivu, jusqu'au cœur du Congo, où se trouvent précisément les principales ressources minérales. Vous le voyez, la ligne jaune, c'est celle que sont en train de construire les Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment 2 projets. C'est chacun de son côté, l'un par l'océan Indien, l'autre par l'océan Atlantique, de converger vers cette zone absolument cruciale. Pourquoi? Regardez ce que produit le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est le premier déjà producteur africain de cuivre, c'est considérable. C'est aussi le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan, la 7e réserve mondiale de lithium, et toutes ces matières premières, ces minéraux et d'autres terres rares. Et tout ça, ça se trouve concentré dans cette région qu'on appelait le Katanga avant, mais qui est beaucoup plus vaste que ça, et où vous voyez que la République démocratique du Congo est devenue quasiment incontournable pour l'économie. Si vous regardez un tableau de ce qu'elle réussit aujourd'hui à produire et ce qu'elle a comme réserve, vous le voyez, que ce soit pour le cuivre, le cobalt, le coltan, le lithium, ce pays est devenu vraiment le carrefour. Et c'est la raison pour laquelle les Chinois s'y intéressent aussi et ont ce même projet de faire un chemin de fer.
Donc, chasse au trésor géopolitique, oui, trésor, ezali mwana, eza bana, bana bazali pamboli, et utaka, et pas nzambe. Donc, bazali wolo, bana bazawana. Donc, ezali kodi ya bazoluka, géopolitique, G, ya pro, politique, donc comme G des pros. Donc, il y a des professionnels, il y a bango ba utisko libanda ba eko jouer dame na bango et paille il y a ba traître ou ba bengira ba puku bazo minimiser bango mais na kozanga koye ba toujours interpréter kako ba koko ba ota sa biso pour bazana matoi ba yoka ba yibela bango ba salela bango et après donc voilà bango ba sali ou bani basala. Donc sur l'économie de 20 à 30 donc les ali kodia 20 ans les ali déjà nzoto ya Yesu makila Yesu bazana posa ya nzoto ya Yesu makila Yesu ya ba mineur yango wana azolo bango na ndenga kodia et continuité donc 20 à 30 donc va continuer comme ça la bongo pour bayebi ndenge boroyo kakaka voilà. Congo ezali na peuple belé surtout boroyo kabakolo bakatanga boyi bandezali bisika biso Angola pezali Congo mais ça lokola aleti Gabon ezali Congo Congo Katiopa donc mais ezali Kinshasa ezali Angola ezali disons voilà par rapport on a pas dit que bozo soso là ezali pona kosala lembo et même na Angola pe babotaka mingi pona ko continuer bojoba na bango. Je crois que makambo ba mineur eza ebandi lelote et bana bakoma ko bunga et ba continuer chemin de fer donc nzela na bango et pas ya moto donc kozwa nyonso bayibaka ba colton ba nini eza makambo belé eza kanjoto na yo pe na kotalisa bino exemple et moko na kotalisa bino tango bozo telemela o ezali Jésus triste bozo mona pe lokola Macron tufi ndenge akomotelengana ezali parmi ba exemple donc eza na molimo eza pe na physique eza na njoto na yo eza pe palpable na mabele donc ba trésor ezali mabombami o ezali pamboli ya bakoko pe bakokololo o ezali ba mineur bana na biso. Exemple mosusu quand la Bible a commis Jésus le chemin, la vérité. Donc, ça te que chemin comme a commis autres, ça code. Donc, ça moto et singeli bolanda. Donc, bazo landa moto. Donc, de la baka faire comme donc faire il y a bango, n'andenge il y a faire il y a repasser moto, feu moto, donc moto. Donc voilà, donc bako dia wana nyonso bakoko bako bofungola bino misu bazo lobela kaka oeza bazongeli lisusu biso nzela ya bana na biso pe bakosala na bango même na ba mikolo mais oyo kodia o bazana na ngoposa yango wana baza ko kabola pour na bino France 24 donc musala ba pesa yende aza pona ko kabola ba msusu baza ba simba ba wei donc Belgique ba msusu bazali donc secte za ba kabola Londres ba bimisa bango ba titulaire ya nina esika base na bango ba chorate bazali donc ba simba ba pays ba kabola quoi donc France ezali po ya lecter hein bakamona bango ya mensonge ya mutu na se bisika biso mais na kotalisa kaka Maroc ezalaki ndenge nini bakonzi na biso nga na bengi bino présenté nazotalisa bino lolenge bakoko pe bakokololo bazotalisa pona talisa bino donc Maroc ezalaki pe na baindo moyindo basali nini tanga jouele bango balelelele oyo bangaki balia après basali nini balembo lisani ya mbele donc sans trace Maroc ezalaki na baindo États-Unis ezalaki ya baindo bakosa bino kaka ya baindien zane loko moko te batikala koloba batu mwindu ezalaki ya batu mwindu donc kodi ya batia kaka enzi diboso donc po babimisa teki biso nde bakolo mokili France idem bisika biso ezala ya biso ba blanchir yango mais tango ifina mene ngonga weza ya baindo bokoba kososola bamata bakita bakina loboka mwasi to ya mobali bakosuka kaka na kata o tolobaki te tolobi tokolobaka ozala na mpeve molimo kaka makila bololo
bosimba mabele bosaka molimo nde esalaka nzoto monokio ya mondoki monoko ya mondoki ngo. Donc bino mo boyoki stratégique, donc bakosala ngo stratégique ma bazana bango ensemble ya ba chinois mais bakosala kwa ba welela bango eza stratégie. Donc bandeko toyebisaka bino nzoto eza mabele oyo nyonso bazosala na nzoto ya bato yango wana bakosalaka yango na mabele na yo. Donc omona terme moko boye bakobai, donc bazozwa moyindo bakomi koteste ye majorité moyindo. Donc ya Congo Kinshasa, ya Congo Angola, ya Congo donc Congo Kachopa Gabon, Brazza, donc tout consort. Et zana ba terme msusu bazolo bawana ba biloko bazolo ba mezanango biloko ya nzoto balongolaka na ba chambre froide na bango ba bengi morgue pour que ça na morgue ti. Donc voilà, donc ba longoli et puis na se ya mabele oyo yozomona mabele siko na physique nzoka nde kati na yo nzoto za mabele yango pe bazolongola bazoyiba bazo continuer. Donc bakosala ba chemin na bango bazwi ba mabele wana bake na ndenge basala ba biloko oyo balongolaka na ba chambre froide na bango oyo ba bengi morgue moyindo sansomuka oyo zangonga na yo. Saka, Zalaka Sakasa, Ngo. 6h36. Good morning François, l'actualité à l'étranger, États-Unis, Chine. Alors c'est la bataille des minerais rares. L'Afrique qui est évidemment une terre riche à tout point de vue. Et Joe Biden est arrivé cette nuit. Bakoko na biso basangisaki biso bino bakitani na biso elongo na batraitre boye kosala nini chemin de tout fille pobo sala nini salini tufi salini jani tufi makila bololo bozala ki omela bandoko bayebi belaka etali 20 ans jamais justement ko kangola tout va malade l'écran na moment où ba men alors ba tubanga ba discuter ko tiba yoka moto ana timeske maboko na ngeza ka kongola misuno simanga ifinga na simanga maboko na. Aucun livre saint, ni le Coran ni la Bible, n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre, l'exploiteur et l'exploité. Dalo ngaibo kechuam Yodalo Marcelo Mutombo Walesa Kakenza Moïse Mbie Gigi Meke Kalambai Vaseline Batoms Bari Papa Balor Mbongo Bozane Bele Bozana Bino et Lokote Bozabe escroc Bobomi peuple na épée il fait beau s'attendre paix au ekoya rendre à César ce qui est à César. Ba Marcelo bo sakani na peuple ona ya kosakana te. Zana nganzi, boebi nganzi za nini? Nganzi, kaka nzinga, kaka mafuta, kaka makeba. Kaka kimpavita, makila na bango, makila ndeko na ngai ozotalanga, toza bomoko, tata bomoko, mama bomoko. Bana, tozali na ba mama, tozali na ba tata, tozali te, o tozali ba orphelin, to ba orpheline, ndenge bango bacha, bakoma koya, kopesa, ba orphelin biloko, kaka na mbongo na yo, mbongo ango, euti na banzete, euti na makasa, basali ango papier, bate bilongi na bango, po, bao ya biso, ya baindo, bandimi bazala. Banambi, bana misika, kasi lokola atambila, atambinzo, atambika, ata, mbisi, ezalika kanga, bokende boy, bozonga boy, boko suka ka na nkata, mabele mokonzi, mai, moto, mopepe, na mabele, tuzana yango. Etambola kanzela moko, na zanyos. Yo, Joe Biden tufi. Oki bako konde bazoloba. Oki kake, kumba kokololo na ngatsemo. Titi! Boko njoka, na komisi maloba. Ba o yanga.
bobengi bango ba président ba yake pa na bino bo salaka oyo yo tufi ya Joe Biden ndimi o sala na Angola yo robot inafti tufi boko sambwa tuso pusana na lata nzoto yo te eni koloba nazala na nzoto to na molimo lokola bozo tosa te bokoluka place akokima mutambu bokoma kongweni ya ba oyo ya biso na kulisi balobelaka bango epa bandeko na bango likolo na bino ko bomelisa bango nzoto ya fiototo akila ya fiototo yaya ngai ye yo bayebisa biso te tomela makila ya sungolo pakala bayebisa biso te tolia nzoto ya sungolo pakala tokozala malamu tokobotambola malamu mabele na biso komona na miso bato nzete bamatelaka yango bakitelaka oyo balonaka yango babukaka oyo lingi basala ote kosala pe moninga te Joe Biden tufi boyaka 001 égale à 1 244 égale à 1 ba ville mususu na Indiana so bobeti Angola bo monango nyonso ezalaki biso bo changer ba kombo ndenge bo changer mai eza bomoi vino Congo eza bomoi botie yango RDC tufi to fini yango ongonga Congo ya Congo oya mema bino na mukongo tufi na bino papa Roma tufi na bino makon tufi tala lelo yo kendo tuna mwana no makon Joe Biden tufi oyoko mekanini boyoko mekanini bino nyonso awa boko kangama bobenga biso ba impoli po bino bokanisi ba impolitesse yango par rapport ya français balakisa bino même biso tozaka na insulte te injure te qualification te tufi na papa Roma to nyata papa Roma nako benga yo te tuvi nakoloba no tuvi te pona ebi mpeve ya nye non pesa yango ko tute pe utaka na nzoto nanga tufi na yo o bakoko baloba na tina tu niata yo tufi na yo Joe Biden tufi Macron tufi papa Roma tufi badiare zali mo pepe oyo eza pema mutu asalaki yango malamu mutu asalaki mabela asalaki yango malamu nyonso imo na miso bato tozali tokozalaka malamu tokola bozo yoka te ekosarete te mai mon pepe na oyo bozo mona mabele moto nyonso eningana awa kosaleka ezati boko yoke loko o nonu bomona te tozo pusana lokola bino bozo yoka te bakoko pe bakokololo na biso na mabele na biso bayebi boza bakitani kasi bozo linga bino bozala malamu bamsu bazala malamu te na ndenge nini bakolo malamu bango bo privé bango bazala malamu te bino nde ba traître na ba chora te na ba yutufi nde boza malamu te tosokoba loba bokoma fin di tufi te di monde te loba bokoma fin di démon te na kati di blabla na bino lobeza ngam na komango mamekela choke za bino papa Roma tufi domination internationale européenne God balusa na sima mbwa dogi
Diego Kao Mbwa. Boko swana bino moko. Boko swana bino moko. Boko swana bino na bino. Ikola matoi mangongi. Nangonga oyo tokokisi. Déjà, mkila molimo. Etalisa bino. Tufi ya manquant tufi ya ye ko alerte bino. Hein? Ye bo chaye ba mission pour alerta kabino. Asaye la kabino. Asuki wapi. Aibisi bino. La bête de l'événement est là. Bo joa kabiso. Hein? Bo minimiza biso. Bo suki sa biso na ba bête. Hein? Ba makak. Ba kiki. Biso kiki. Mais pour la nini bo chapé, c'est qui? C'est tout ça ba kinwa. Bata maloba. Mondoki. Monokwa mondoki. Yo se yo kabaloba. La bouche des armes. Yo le ternain des armées. Yo kadabalobi la bouche des armes. Mais monokoya mondoki. Ndoki. Nzeto yo mateli. Yango kaka ndoki. Nzeta kaka ndoki. Oyo mateli ko kitela kana kaka ndoki. Malamu ifutaka malamu. O lingi basala yo. Sala baninga. Boko yo keloko. Yaya. Zongela kiboyo. Zala kasa. Saka. Kasa. Saka. Bango moko balobi. La nature même nous enseigne. Ce qui dit wana mkuta epsi la nature nous enseigne. Ape maki na 7e jour eza saba ma Congo. 7 couleurs dans ton ciel. Yo. Zala no sui ndeko. Zala no nie. Tango kendara toilette mutasaka toilette ya salubaka. Soka tie Farata tembe. Farata rolelisa libomo. Tako komo yoka libomo pasi. Ali. Nye. Akomo lelisa yi. Boko yoke loko. Yo joba etufi. Bato malamu. Oza ngonga malamu. Bako sepela. Bazo sepela. Pe bako sepela ka. Ndeko. Oza malamu. Sepela. Eza ngonga na yo. Nga yeyo. Ba papier wana bacha ba couleur bo bengango l'argent. Eza argent na bino. Et si la valeur yaya. Bangonga mo songolo pakala kutu. Yaya. Matembele kana mafuta. Bako kwa lobi omoni matembele kana mafuta. Omoni? Bongo zolela ni. Poko lia babiloko nyonso. Ozwi makoki. Ole matembele. Na songolo pakala toki champe makasi. Eto kozala boy. Nyonso ya biso to oza malamu. Na malamu. Na ngongo ezomona malamu te. Yo tambola ka malamu. Ye bakaki za malamu. Bino bandeko na ngai. Balelisi bino na ngola likola. Mikolo misato. Yaya. Nzete ba matelaka. Yango bakitelaka. Soso alelaka ti. Na kode na bango babetaki na Bible. Alelaki mbala misato. Bowanga ni bandeko na bino bayindo. Bino batu ya l'État. Bondimi français l'État. Bokangi malamu. Ezalaka ya bino. Bato malamu te bobimisi bango ba voleur. Boche bango liboso. Babanda ko nyokola bato malamu. Po bino bozwa malamu wana. Oyo. Bobaka ki okuluze bino bo se jouir nango. Allez. Bo libérer ba voleur. Ba nyokola. Bato malamu. Kamino se yakana suka. C'était ba matelaka yango bakitelaka. O lingi basala ote ko sala pe moninga te. O ezangonga malamu.
soki kaka bino boza na posa boza malamu esengeli bosa malamu na nkoya bakoko pe bakokololo soki tembe tozokoba pusana mai mbonge mabele moto na oyo nanu bomona te na oyo nanu naloba te bino moko barobo baartificiel bozoyukuzu na bozosanta bokoyoka eloko ekosarete te kino bokotosa bozongi lisusu yaya biso bandeko na biso boza libana mboka bozotsolaka nga bozosekaka nga nga ye yo mbote na biso toyaka bomoko ozotsola mabele ya mama Kongo yaya tuna joba itufi ye hobo akoyebi so valeur tina yeli asis musale pat pelengenenenenene ale ye okosala malamu bayindo bakojuir na mabele na bango bakonzi na biso tobengi bakonzi na bengi bon présenté o ya biso bakosansumuka et moi na miso bato eza ngonga na biso ba mama Kongo ya moyi omoni lelo ma compte tout fait comme na bato ba monaranga impoli ba yo comprendre que bangonde bayaya ozelo côté jo ba itufi banda lelo ti libulu ezanga suka nzete bomatela ki yango bokitela baza na misu ba omona bana matoyi ba oyoka bana monoko bakosaka kasa boloba tu ne coucheras pas un homme comme on couche avec une femme pona nini te boloba tu ne coucheras plus un homme, tu ne coucheras pas un homme pona nini parce que boyebi tu ne coucheras pas un homme comme on couche avec une femme. Na ba place ya bino na bino benga mibali bokendaka na ba kore ba pesa bino même pas 3 jours, même pas 2 jours, même pas jour moko ke batu bazana férié. Allez, biso ba oyo bomoni basi bo minimiser comme ici bête, 3e bête, la bête de l'événement est là. 7e bête après les crapauds. Comme ici bango, Borik selon bino. Biso doza zoba liboso maele sima. Ete ya bino. Boko yo kelok. Yangwana pas la bino, tu ne coucheras pas un homme comme on couche avec une femme. Donc boye awa, ba onde basi na bino, bodo baka ba esprit na bango. Comme tu ne coucheras pas un homme comme on couche avec une femme. Comme si bango DP, PD, ba lâche selon bino ne bolo baka. Sansumuka di. Bakonzi. Bolamuka nanko. 6. Mais baluka qui déjà 9. Congo, nanko, nga, Congo dia totila. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.